lia lia na bolaima Bengo japonais bilamba na bolaima na Congo na biso un animateur aye na cri na ye bazon batango cri phare batango titre ya single Nathalie émission moi marka uza popoli générique na fort par le big boss partition mobimba ya ye na cri mobimba ya ye makambo honnête ya bambutalika so eza ba mambo Holanda te to kwa na utaka États-Unis kala to lata tanto to lata no tay morote na kopesa o joking ndenge nini zela ba olukelo ata inonga yo sukona na kata Paris tanto na ngana kanisela me koloba trop le kiti kanda no moni memie akomi ko se déchaîner na TV tanto que tu na kopesa za lokone me babilamba tanto to ata morote sunge po lamba tanto ala tipesa pe malamu te moni libumu polele na se aza mutamunene foko lokele babilo mo bien yo mo bona no fota na pe carrière na yo nazaki musicien na salelo mo par chance et simba bon il faut na continuer pour repesa makambo o changer no so envie comme no sous journaliste allo mama allo téléphone e utina lola bande koto bongola mitema lia na bolaima Bengo japonais bilamba na bolaima Voilà, chers amis internautes, merci pour poser belé libosa avec écran Nabino. Donc, Kolanda, oui, Abino Bomesana, Kolanda Ming, le prince de la presse, trésor, mon courrier. Lelo ndika ndika système ndika toza nango donc ndika tamboli yeti koto na Cournef donc toya wa toza na présence ya ba wajeli donc wajeli Blaise Mfumu Mazarin donc bakolo Cournef quoi donc toza a na présence na bango na bosanité masalangai Eric Tente masalangai Jesse Lando Nando bozara toujours branché na chaîne na bino bon monde déjà invité toza naye ezakuti OK musika te bonsoir Gelor Papa Bercy Babengo. Nebsayo donc nzamba osalanga na ndinga ba mise en jour. Omoni mikolo uto le ka benga Papa Bercy lelo na komisko à le téléphone. Oh changer ulungue Papa Bercy. Sayo kasi dimension zo matate dimension ya makambo zo mata ba comprendre degré au sigo na zalaki. Na pesi sigo vrai face ba sentir capacité ou animation ou boussole azanango ouais naibike allo téléphone to kota na biso mais tabo bengo Papa Bercy pourquoi bando bengo Papa Bercy déjà par rapport à gérance animation est victime donc moni na est victime na groupe d'accompagnement na biso to 8 ans to comprenande to betaka et puis lelo esenga ina simé na concert à monene bongo za événement 2020 donc histoire etikali et senga kina simé yango monita to bandagi masolo aigle la côte a pesi makambo kota suka beleli à le téléphone 612 Gelor Boussole Black Panther Automadi Predator Predangonda et c'est là qu'on est ni taba beleli bongo doit pesi pe charge wana donc à le téléphone pe GPD et c'est là qu'on est ni na Bercy bon en tout cas et ça là ginga déjà sengo pour na satandaki nangoti mais nazaki bien préparé na la répétition à tout moment tant aux autres travailler na ndia op ça vraiment les nécessaires et puis les jours wana au moneza concert morobo et tikali na histoire il y a carrière il y a mon qu'on a biso to participer na concert wana pour en tout cas tout le monde a dit jamais vu les banda bitumba na kati show et sengo donc ezaki tension moro vraiment ezaki facile à maîtriser tes mains tellement tu es un nzambe chantre de l'éternel el maravilloso el pipe de oro el pinchichi el niño del mundo le king 3 fois Hassel aigle Mobutu a trouvé soli a quoi soli na ebisa yo ba kombo koma na ndenga to pesi ombote aigle place aux allées kuna ah ouais vraiment el maravilloso donc papa Malka papa Monikel azwaki tana ya reconcentré yango pour moni nde pesaki wana donc jamais vu na pesi balongo ni ebele sika zali histoire au changera te pour idéologie yango donc to fongoli masolo na basansi to fongoli ba concert to fongoli ba disque zo ba ampleur pour na minute ba to lo belaka allo téléphone donc rien à dire
nayebi ke tozongana siko me yebisa biso nanu avant tokende musika nayebi ke babetelanga lisolo ke obeta pe pa ya epa na baorchestre na bino ya quartier epa ya mutu nanga mwa ngiringiri na pesi mbote bo obeta pe kuna confirme na bato bolanda mpe nga nabeta na Kasavubu voilà abarankoye voilà bara aza vie nango mon histoire bachangeaka te ya lokola ngai na base na ngai soki otali omona toujours naza na base moko solide ya sans intérêt osentir bawajeni kaba sous le tout puissant bazali Blaise Mfumu Mazarin Wadon Mfumu omona penaki Ben Ngombo japonais fils Kapata président Momo de Paris Yves Njoli Didier Mbokolo donc basé belé Patrick Yamayama donc naza na soutien pena Guy Machorge donc base eza solide. Mais au beta pe kuna pa ya baranko ya on a ebisi histoire ba changer raté on azotangisa ba staff oyo to uti musika omoni leonga na sali 14 ans pembe na le king na okende 15e année na ngango donc bato wana nazala na bango tilolo tozali net bara place na uta tilelo tozala na ya bonne relation pas avier des musique et puis ça pe goût na sali pe na évoluer lelo naza on ali boussole. Donc tout sur lango net na film quoi naza vraiment na base solide o na uta na bango qui amitié qui me coloté vous comprendre donc qui amitié à kala ya vie na petit na bango master na ye donc bano dalosinga ba dema la forme staff ça donc au grand complet donc Kasavubu na beta et pas banko to za pe na ba mouvement na biso ba master na ngalo na fier na bango oh la mbalo le mama oyo kalontela on va master na biso tozala na orchestre na biso ba Rodriguez maman na soliste na kati ya RDC voilà biso seconde tozala na orchestre na biso siko cirti latino to répétera na école yoka histoire à mona mutu quoi donc ba moment na ba masabala sana ba na kati ba États-Unis ba Blaise donc tout passa ba moment mona les capé banzela moko donc etenate bika vient mutu na maboko nzambe donc o senga fa ka nazara chez les King. Mais si yo tango ye pas le king et là on y obetaka parce que tango o le king wanga na yoki ke oza petit frère na ye cousin na ye mais tango kende kuno kende na boule ki petit frère to kende na boule ke ya musicien que ceux zaki boule ki petit frère mais ba moment on a tout tango mouvement to bandi yango pour na banda on pena 2006 tango to bandi premier concert ya piscine à Grand Hôtel Nazala ba concert ba ASK Nazala ti to ça la Arsenal de belles mélodies. Donc sur les acquis pour nagi petit ba moment on a tout na linga qui nazala déjà donc bien quoi na sens que makamutu na osala zala mais senga ki temps pour na comprendre que auto osala ya musala eza business ya famille donc eza musique ezolé ça chamaele bunda et sala bien ta ke mobali donc na zwara tananga wana pena na ma musique na ki ndeko ezala te quoi. Mais tant aux obéta bon na qui vient na parler okutaka masalanga animateur alongwa na équaliser na PCP mbote donc okutaka ete te bango to bakutanga ngam na yamba bango to mais ce que lo ni sala ke yazala na kombo likolo papa yo te kombo nezaki yazala musala makasi ou bien te kombo nezaki likolo te musala makasi ni ngande munaina musala makasi pour c'est moi qui donne les danses c'est moi qui donne les cris c'est moi qui fais des faveurs pour baroma la tsara ke leka mkolo ko pa mutuna biso mona masanga animateur neto na sala ngo et non le bate pour choquer bango ke masaro ya na danse na crina il faut ngana busonde ni tano ido to ko binandeni et on moni donc les ala bongo mais o sonde ni metalelo siko to sola ki lelo donc gelor boussole mise en jour mais gelor boussole tant obeti banda 2006 ozalaki na kati ya victime mais siko ndene ko samake yo oza doyen na bango mais to ka lelo ke mutazalaka chef na bino banimateur zalaka bloqué très bloqué za chef te c'est faux archi faux chef te donc biso tout ozaka ba artiste auto tozo artiste tozo beta naie quoi vous comprendre to beta na artiste mutu na mutu a porter un plus naie o titulaire à part batande moi ordre zalaka chef d'orchestre azali disciplinaire azali de azali titulaire azande et tantôt pesami tantôt voyager pour esenga ko kende voyage wana ça arrive ngapena ya ba voyage musupe bana mai to batikali to to ko kende avato ya Paris to beta to beti Sénégal to beta na Éthiopie j'étais seul na beta ngamo nakenda ba New York
na beta ba polo ngamoko na ba Los Angeles na sala ba tourner donc na beta presque ba Las Vegas na ngamoko et le but est na komi titulaire ba master donc ezara toza quoi compagnie artiste pour un groupe d'accompagnement tu vois et puis voilà. Mais tant au monde qui na orchestre na bino boza 6 animateurs tous 5 animateurs des secondes na rosa des secondes biaka na bango panga na mona bango pe na ndebaya ota na bango ba otala nga déjà quoi na ndenga ba bloqué wana yo ndebaya oh yozo ka te nga na lo bano que depuis 2006 2006 donc ça na ndenga faute quoi bon il m'a mis à histoire hein après tout peut bloquer pas épv ba ton soupe ba épv ba kuti peut bloquer on a fait quoi na bango donc voilà ça une histoire dans sens normal qu'on a évité vraiment mais bien bozara so 3 oh non oboye awa oboye na boya ki Paris Bercy boya ki non 3 batassier mutu moko ya likolo 3 batassier ndeni donc des bateau ba animateur o yimba ba boka na C 3 bon nga déjà naza animateur mo boye expérimenté moni te bon nga naza animateur mo boye universal nga na kota rappelé so ba animateur ba kota raté nga bato oyo raté na obetoli so tout à l'heure que na kenda na beta na Apollo na New York plus Michael Jackson na beta salle wana munene nga moko tozo visa plus de 8 personnes ba masamsu ba tirala na Canada donc biso to takaka ba concert ezali bato bakota ba youtube ba omona ba image o senti na beta ba biloko bana mai net pe bana mai misusu pe ba sala rango donc ça ba makamo biso toza ba professionnel donc en plus mutu na mutu a simé charge ba pesier et que na biso bien voilà Freddy Matete, Masalangai, Freddy Matete, Nabosanité, Eric Tente, Wadjeli Kabasu, donc vous aurez toujours branché la chaîne de Kumbela Mokili, Nanette Soki, leader, Aguada, Yolinga Rango. Mais père, obligé to solo litro, Batouala Ndabiso. C'est pas ça, Batouka, moi, et local Liboso. Obeti, déjà, Obeta, Banda Arsenal de Bel, mon le Diti, Lelo, Nyo Soano Zala Bakri Nakati. Oui, na Zambiaka yango na biso tout à l'heure na Zambiaka na bango gelo boussole. Mais c'est pas ça Batouala Ndabiso, Papa Bercy, Papa Allo. C'est ma sokoto contre meginde goribato seti mafuta. Iti. Etuna ye, oteki nini? Osombi nini? Ongwenya nini? Ana sobini sana bangkoko. Ah, la danse du kokoba fétiche. Fatigué, fatigué, Jonathan Maunza, allez fatigué, fils Kapata. Voilà, on est na Arsenal. On est dans libre parcours, donc. Pargo ezama mulai. Moni photo solo lara mingi bato yebi déjà o ki gelor boussole guerrier ya victime. Ba warium temps ba otala na minute ba yebi soldat ye photo solo lara po eloko ko convaincre bango eza société po ba tout tellement ba lobaki trop balinga ba sala mo ambuye mana mamba bexi to tindikeli bango sko alo téléphone. Yeyo en personne photo ko taka déjà. O makambwele ki makambutu ozo bota makambutu ozo créer nyonso to eza alo téléphone. Kasi avant tout côté là le téléphone ou on a do beta bon à le téléphone déjà allez casque rabati c'est misijiri mato robotu fali wana moto peli libana na France stade mbi fali onyo talisima nabité de salem beku ki bosse mo alobi kata musique moto na kata mboka opesi mbombo aboyi yoka le king kuna bimi improvisation tikali lelo. Donc, à ça, génie. Allô, téléphone, allô, téléphone, moi, je sais, je déjà, changé. Je micro, donc, précieux, TGV, comme ça. Allô, téléphone, allô, maman, allô, téléphone. Yeutina lola bande koto bongo la mitema ali anabola imaye kiti wasume na mbunda ngalega Arnold Madu mazawa na gole solo pesi mbwa boy walo bas ale walo bas yamba telefone tautana lola bande koto bongo la mitema li anabola imaye Gelorone mali alia wa
bajeni kabaswe lelele ale yakato sala makambo ya ralanti ya rala ale ningisa loketo to bina na ralanti ipu paso ningisa loketo na ndenge ya eteko kota oyo dimension ce qu'on a ken animation lelo yo moni nazomona na te nazoloba te mpo na sali bango ya minene mais tango oloba boye obiki okamusa ngai mpo bato d'ailleurs yo mona oyoki générique na bino yo kocritique générique na bino nini nakocritique yango ndenge nini nasalaki yango mpena na sens ke nde ezobima boye tiwe tout mpe eza bongo mais ntango oloba boye okamusa ngai mpo ngai nalandi mutalikasu niveau acritique générique na bino wana alobi ye mpo na ye kuta ndimbi kaka kabuya na boloke nde mutu babeti bien mais yo na babi donc bobeti mpe na banzadi oyebi makambo ya miziki depuis ebanda na Congo na biso un animateur aye na cri na ye bazon batiango cri phare batiango titre ya single c'est pas donné n'importe qui hein. Et ça va chance au babiso bagelor busol l'autre na vie que beti eloko boye beti leader na yo le king alobi beto za petite idéologie faut que zo boko poussant à l'avant to tiango titre apambaka bato bazosa bafiche bango moko ke déjà na bamillion de vie bato bazeli musique omoni dose te mais pourquoi makambo honnête ya bambuta likasu eza bamambo kolanda te omoni bamakambo mosusu babiso bato bayebi biso dana victime tolobaka te makambo mosusu soko tosololi yango libanda ifo esukaka libanda babiso mpe toya mpe pa bato naye mpe kosenga mpe naye mpe kosolola na master na vie na petit mais affaire respect so babi kozela elobi te ke bapimeli obie babi ke kozwa te obie longo obie nini comment tokosola tanto likambo moko tanto mpo na utaka États-Unis kala tolata tanto tolataka no tai moko te nakopesa o joking ndenge nini zela baolukelo ya tai no ngai osuko na kati ya Paris tanto na yenga nakanisela ye me koloba tro eleki tikanda wana omoni ememi ye akomi kose déchaîner na TV tanto keti nakopesa eza lokone me babilamba tanto to atai moko te tana ete elamba namonaki esalinga susi me nayokanisa aloba makambo malamu akomoloba makambo akanda akomoloba n'importe quoi te bon kozwa wana eza nango elamba na kosungi mpo elamba tanto alati mpe eza mpe malamu te moni libumu polele na se aza moto monene fo kolokele babilo mwa bien tosa basha na kotalela ye me asolaka bien oyo aza gelor busol omoni bato mosusu tozokomprendre te na mokili bakomi balbitre bapesi bango nani apesi bango siffle ya kokóma balbitre bafia bato yo moko nanu fotana mpe carrière na yo nazalaki musicien nasaleli eloko moko par chance esimba bon ifai na continuer mpo ekopesanga makambo ochange noso en vie okomi nosusu journaliste mpo osala baanalyse soi-disant ya bacarrière ya baartiste yo moko nanu nde oza sana analyse na yo eloko nini esalanga nakoka esu miziki te mpo na ye kokota na bando chiche baninga mais eza babétise c'est mytho, tu vois là. Voilà, cher ami internaute, tout ça, ah, bon, Gelor Boussol, papa Bercy, vous sentez qu'à niveau niazo quel mes pères, naïbité bon, tout en arabe, combo, na moni pe nani Makaouz, na telle émission moi Makaouz à popoli générique na no fort, par le big bosu partition mo bimba yé, na cri mo bimba yé. Allo mama, allo téléphone. E utina lola bande koto bongo la mitema oh lia na bola ima ben ngomba japone bilamba na bola ima oh yagato salama kambo ya ralanti ale ningisa loketo kota biteko mono indi presa kota biteko te woneza niveau na bango te na lobe na bona kotika bango elo mona beti soki na lobi ona lobaka na sakola po bandi mangaye akel mama na distance na tiki bango ba kozwanga wapye tijedi ngai na kangi bango ba kolekela wapye niembes tiki niembes baza wana étranglement au sol wana ko ba makambo ne fotuna ba wadon fumu otuni ve nanga mazare blens fumu po ye mikida rezaka ka place okuta ba maître Noël Botamba gangster sauvage ba maître 4 ba mettre drapeau blanc
Donc naza bas solide ya osakanaté naza plus puissant de ma génération naza na animation qui lelo mise en jour. Ozo ki ma papa question nanga na tuni yo bien boyibi partition na ye na cri na ye oyo bolota bwa ki wana papa oyo katenga nazo betelo masolo ba cri na ngai nga naza na ebele ko sana musique ya Congo. Donc naza na flair d'âge naza na makambo ebele fo na vie na pesa danse makolo sabada bada mokile bina na opesa ba danse na osaba na ngai. Donc naza na tango kotala mutu te bango ti ba cheka eloko so bango basala ki wana ifake pesa ndelo ba komo betali solo bango ba osala nde publicité na biso na makambo bango basala ka nani toyoka ngo kutu te biso cha wana cha liboso botinda ki ya chef la biso to pesi mbote e betinza di yango bulemba moko bo beta générique kanta bana saki ngana zaki alors busol na te kanta bana saki te mwana ekonda soko meki na ngai oziki. Mais père yebsa biso non est-ce que 250 bazo futa bino ils solo tonine babi ba futi bino ka 250 banda boya mikili kusto a kimi na elikola 250 bozo bazo pesa bino est-ce que c'est solo ko confirmer na batu pena ke ba pesa bino na 250 ya solo tous les seul orchestre et les seuls groupe tous biso tous un groupe d'accompagnement. Bon na ndenga ba artiste tous bien payé ko les ba artiste beleza mamba solo qui n'est biso to lobela te biso to vivre na ba trafic d'influence te biso to vivre na réalité sur scène monité générique beti bango tout bango bilobela bango basa ba mamna bango zo kana te so ba ozela ka fali pour ba beti bexi ba boti problème disque générique bimi à l'autre téléphone ba beli liboma surtout ba nzembo go bima makambo to so les niveau na bango te bango na ba kosa musique to so linga ba zo branchement pour ba yana ba international ba ko malwa ba biso ba busolo lelo na yembisa pare na ganga kaskarabati se mishichirima totoroto pare ganga fali bayamba vocal na bexi depuis ba bexi banda biso to ba beta biso bexi bato ba sopo landeli bato bazana ko bazolo ba bloka ndingwana nga ba o ba beta bexi te na lo ba beta bexi te ba o ba beta bexi nde bazoka jalousie wana bato ba beta biso na bango bexi yalo ka ve kofi so landeli bato ya beta bexi omona ba nguna bazaka na kati wana ba kombataka ye même ma vewera bato oyo ye abetisa bexi banguna basaka wana bakombataka ndenge moko pe le king. Donc bato babetisa bexi baloka mo bato mo ba memangambu na vie biso bato babetisa biso bexi ba gramité mama be tala miso ba sisa propagande kuna c'est que ba pesi bango $250 mais bango ba kolo bato babetisa biso ba yoki suscité ti ba uti na biso misika ba na biso. Donc c'est la jalousie ça ba fausse information ya makambo Rolanda te tozo beta bango nde alo téléphone. Bako pikwama telo ba masana ngamba si bourgeois Neymar na moni pe Ans Lozolo vient ngambuta Lombi na Château Rouge Diesola opérationnel Guy Basket de tout le temps donc batutu balinga ngai Gelor Boussol Horta Saint-Pierre na Cournef Joyce Gomez donc Bambo Tebele donc Guy Benzoy Belor Samba Bastaf tout Bardo Massala Tokozona biso bata wana nyoso me nayebi ke batutu baolanda biso na Belgique wana Nathalie Nanette Soki na bosanité Maï Munzula Afe Munzula ya Papi Munzula ya Afe Munzula j'ai oublié ya Afe Munzula donc ba masa tout bozara branché na chaîne na bino kumbela mokili na bosanité Saint-Denis Tekas donc sans oublier Diesi Lando Nando. Père, s'il vous plaît, Eli Masika, donc facile à garer. Aza bien, Aza malam, batika quoi. Na beau sanité, opérationnel du pro, Valentino, El Valentaro, na beau sanité mbalamoro, na moni bamo, Koiba de Paris, Koiba de Paname, toujours ensemble, donc Gelor Boussol 5/5, Black Panther. Majams, tout ça toujours ensemble, tout solo là. Mais question mon kima kinga tana tuna kiwa na bagi ke boza 4 animateurs au boza awa. Mais pourquoi bozo mona te ke ndenge bazo tika bino boboka bino sur 4 bongo bozo zo pena opportunité ça va plein belé. Pour le mona auto lando na elo mo beta ki boye libata suki ni na tala ki elo mo beta ki boye libata na ye barate azaka na pota libo. Nzoka azaka na pota libo. Tala ba niveau ba inspiration wana. Obi na fa na parler bonnet soki azotala. Sepelaki nango eloko baleyambi di la canadienne na 001 kotoso natali mopanzi na ndinga bakini masa lekoli masa nanga baleli kunga junior mpia donc popol
petit gars. Mais quand le quoi, aux hommes qui basent une opportunité que beau s'inspirer parce que besoin plein et belé. Si on va pouvoir dire que des génériques il y a des personnes, des génériques à des personnes, on va vous permettre binobo ba plein besoin ngo. Aux hommes qui nous beta bongo ba plein et ko yiba mandenge soit disant de comme ça. Soko yibi eloko na nganga muta on ko boka ngona ridiculise orchestre na bino. Yo moni ngana ba sesa ba che. Nga saka jete. Mais quand le loko wana libata nzoka na yiba kate za. Seti mafuta manko ye nzambe libata na yebaka tenzo kazalaka na pota libumu ye libata na yebaka tenzo kazalaka na pota libumu nzambe kawenda kapu pra pigidi kundigi pra kindi pra pigidi ona ekaso bukila lokono non iloko wana ya somo mais pourquoi beteki obe batiki lote moi deux parties betata oyo ezaki be kané loko te na yebisa yo babiloko ezali ya musique nde naza boye naza na pouvoir ya animation ya Congo nga naza na 10 ans te nga naza na 50 ans nga pena na kokufa pena na ngwende o tisuka muta ko 60 mais est-ce qu'on a ba animateur oyo bazaka oyo yebi si vous avez 5 animateurs, ya makasi. Na Congo, ils ont la génération na yo, ils ont la génération oya likolo. Bon, mutali boso to tsaka tout seigneur tout honneur. C'est venu biso Juna Mombafu. Juna Mombafu a solo la tokros. Après sa idéologie nzela biso tous les organes à dire. Ba tuto kalo chipe bazala. Donc grand prêtre non osé koko tilelo donc on va pas tout le monde donc et puis Gelo Boussole Black Panther 612 c'est le moko ngamo dana mitangi ngamo suko naza suko multiple option tanga depo na mitie sous Boussole pour na pesa na ba danse mais tango lo babongo ngana zo ka cacher zo bimisa cacher bill cacher ba bill cacher ba ya ba ah ouais toi cacher monter cacher ba ndia ba ya ba Bercy mwana Mouton na nozotanga déjà niveau l'équipe ce qu'on a solo bangana toza nzela moko te yo zo kangande na boka te frère naib sa omoni net si ba question net tozo tuna ngana net ya ba billboy omoni soko tali bible toza na deux bible bible za ancien testament na nouveau testament oui ba no bible naza na famille chrétienne apesi mama na ngambote mama Mado donc na omona pe mama na ngai sous Colette Landu mama Kincha na pesi batutu pour bangonde ba pesa nga ba conseil malamu pour na évolué lelo vous comprendre donc bible ça na deux vectio ancien testament na nouveau testament moni pe na bible akala so tali omona ba Jacob bazalaki ba Samson bazalaki ba David bazalaki ba Goliath batu banani ba Jean Paul ba Matthieu mais tant où Yesu aye na nouveau testament lelo mututu aza na nouveau testament zoyo kamela maloba jésus ki mona muke aye na makambu na ye bala moko tilelo to salela donc mutu to aza na kati ya nouvelle génération oyo donc on a pas makambo na boye bisanga système makambo oyo kingani c'est le cas et le cas déjà na lobiango donc le cas déjà na minute c'est pas Gelor Boussole mais ba bill wana bazaki ba animateur ba kangaka je papa ba on ba bobino se bokiti na sima na ba betelo te histoire ezali na auto betelo histoire place na uta ba vieux jour na Mombafu bazala ba vieux koko ta ba grand prêtre bazala ba vieux ya danger ba vieux na biso ba kaluti ba yesu ba tracer sous ce PC lengi vous comprendre toujours sur la réalité na obo ya mututé na ndimi na lobiki baza ba ancien testament histoire ba ko changer ngote mais ngana za nouveau testament na lokola Jésus na ye na parole na côté na temple na pesi lisisi ala mama lo téléphone ye utina lola bolingi na yemba motaka onzambe lia na bola imae tokolongola bilamba na kesko na ndenga mundibu na benda babiloko tu pour comprendre le degré ya puissance na zanango naza donc naza likolo na donc na minute yo c'est Boussole basamba te o azana tembe o tinga na yo lobi bwaka Boussole bona ko boma bango ah oui oyo libata na yebaka tenzo kazalaka na pota libumu blindiki pra kundungu tingiti pra naobi na omba moro so na télé na bini mokili zui et comment bongo petika libongo le seul animateur a président c'est binami en Afrique mobimba mokili mobimba oyo eza
eza allo téléphone na ba wesh nazobinisa ba wesh oyo eza allo esalami na Paris oyo eza masasa te eza Gabon te eza nini te to na kati ya Panama ngana na Courneuve na ba wesh nazobinisa bato donc so bato bamoni nga na Tour Eiffel la yuzo mona nazomona ba Tour Eiffel wana oge no mona nga na nini na Champs-Élysées nazomona na te poso bamoni nga na ba mindelo allo téléphone sur na Congo kuneza comment la reine Ngambote donc Sarah Alinga Blaise Mfumu les Mazarins Hortense Pia aussi donc bosara toujours branché na chaîne no kombela mokili donc toujours que nabno karaboué ala fali dikape yo sala kangele oye baka moto nini akosolola kana ye nasima nango bakoma kotongela nga ya mana moke abeta kambona migolo pe babe naga yango falilika peze ngalugetu mire infoma ale tala mama ko baze ngalugetu zengalugetu mami aya kanabri azengalugetu ba blaze mfu place wale zo ningisa o senti vena ngai Gary Wele GI na bosanité honorable Prince Tukuzu Pharaon Seni Cyprien Nzolo bozo sentir doza makambo place makambo ekomi mabe donc makambo ekomi mabe Teresa glissant soko sarano tikali okoyi ya mona bimiseli bango allo téléphone bongo la motema avanzambaya toti na confinement bilobela te po ba armée ya litwana studio baf Jezi Mayeye, Masalanga Jezi Mayeye, Nabosente bon chic, très chic, Chris Genda. Donc le baron de l'Essonne, Damien Kolonga, Nabosente Nzetero et Gina Mokili, Elonga Babébé. Ouais père, pour tout succès na okasi okoki ko bisa batu programme nini obozana ngosiko bozo préparer bosanini programme ezani pour le moment. Pe opesi batu contact na yo bakozwa yo bakomono ndeni. Ouais, programme ezara donc to bimsila bango single na bango et allo téléphone na minute donc ezo sala batu tout bien à parler esprit à batu comme siko déconfiné pour chantre de l'Éternel les King Mobutu à sali bango Jemoro Buena biso ba Gelor Boussol Black Panther autrement dit 612 5/5 donc Peshigu ba consommer en donc ndé ba consommer en biso peut aux attend to sala déjà studio to en plein studio to travailler donc en même temps ba projet ba clip marambe belé donc disque na bango aussi da fait kala trotter donc voilà o linga zwanga donc ba tufa kota na réseaux sociaux ba kota na réseaux sociaux ba mon actualité ba artiste na bango est victime donc net nga so déjà na page Facebook na nga mona da dia Gelor Boussol on prendre ça na snap au mon Gelor Boussol sur qui na Instagram au mon Boussol Gelor donc 612 donc nazara na Gelor Boussol Gelor donc 612 ngai quoi ba mon na Kambutu et ça là bango bien en plus to attend vraiment évoluer to solo là ba remarque na bango et ça ira bien donc appréciation p artiste na bango ça ira bien toza naza vraiment na posa na bango ba ya pe ba na posa na bango moni surtout pe banzemba banogo mususu ezobima donc ça ira bien na profiter na signaler pe ga Hans Lozolo et donc David que tout le monde en a très bientôt et Marlon mon pote à moi privé petit Kanabo sanité Diesola Bardo Masala Mbotalombi mon pépé à Château Rouge Yebsagi basket na Royaga na Bosanité président Gino Makanda donc président Bob Mukoko le président de Ligue des jeunes donc Bob Mukoko Bambo Teatro Gelor Boussol Azali donc ngana bango na bafleka Bob Mukoko Yannick Mukoko ouais DJ Yannick Mukoko des cantons Trésor Ngando chinois de Paris donc ba mama top Tete Miande Yebisaji to sarande to solo là qui donc Gelor Boussol to zana na contrôler donc Boussol ba benga pamba to ga étant le king ganga Boussol donc ça veut dire petit aigle l'accent de la po aigle azomona azoganga Boussol wana na tinda na pesa orientation toujours que mikolo na mimba ngusko na nord
Nana Nord. Allô maman, allô, 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 téléphone. Yeutina lola to bongola mitema. Hikel ngalie na bola imaye. Nautikela ngayo micro, nautikela micro donc on a des annoncés émissions na biso. Donc chers amis internautes, merci tozaki awana allo boussole, allo téléphone donc Gelor boussole donc bomoni démonstration bonzo un peu biloko ni na betamino na suka awa. Donc na fansi ba staff tout massa tout ba soutenanga na kati ya chaîne na bino kumbela mokili donc Nathalie na moni la reine d'Ingambote na Londres na bosente Sarah Linga donc Sarah Linga donc il y a eu Angoyo, Nanette Soki, Tente, Eric Tente, Nabo Sente, Chiba Kantou, le ministre, donc Bozara toujours branché dans la chaîne Kumbela Mokili, Bozara toujours branché quoi, donc à suivre.